Marie Laure Mwaka. Luka ta koko moka prédoté. Donc hier pendant qu'on a été fallait sa star na biso dans sa congolaise. De azo zora rapport à côté ma vie. Azo mbonga benga sa ndenge ndenge benga sa poto na mbonga ya masumu wana ko finga na chaîne na. Na vienne wana zo ma belle azaka soki pe couleur mauve. Soki pe apakola ngola muta poto couleur wana na ebité. Oko za mwana rafine tout. Donc bango nous sommes là le gola ba fufu de même. Non, bango ba ko pelisa moto na faire ngwa. Il se fallait pour ba warrior. Et puis na ba warrior on peut na retenir nos messages. Ba warrior ngai soki ezalaki ke na lekala na ba émission na finga fallait pour pas. Mais bon luka ba konzembo bo kangisanga. Banda na bandi ko ba bolamu ya fallait pour pas. Bandi na bandi ko la sa ba valeur ya ba musicien. Na na mona warrior te golo moko tatinela nga mbongo. Mais Denis les akoma ba warrior boza na mbongo ha. Bano to yambi na internet na YouTube na skala mingi tawa Denis. Moi to yambi na YouTube. To yambi na YouTube. Mais ya président ba warrior, c'est ba warrior qui paye. Président ba warrior, bien mona bata Denis ça mutama kujos. To ko suki sabango. YouTube le loto bendi première fois to pengu si pasteur. Donc biso bata YouTube to pengu si Denis to memie na YouTube. Atiki télévision na Enzo TV, aye na YouTube. Denis laisse comme pasteur warrior. Denis laisse comme un porte-parole ya Fali. Président ba warrior, ami ba musicien. Musicien comme des personnes sous moto ya héritier Watanabe. On a zaki moto liboso ya qui Fali pour pas abenga Niki Barcelone na téléphone. Aye solo la na ye. Omoni mwasi mususu ba buto pesa ye soki koka makasi te akobanda kolota ka yo kaka. Niki sa omoni Niki kotala ye boy. Si lelo azana souci ya bolingo Fali. Niki Barcelone azaki moi sa Fali et le koni ne sera que baka bwana Fali ezali na monsieur fidélité on aime ce que ba retenir en rigueur sur le bango lelo preuve na tina il pour pas lobi yango Fali akanga Niki Barcelone na mobali ya producteur et mécène moko ya ba musique alors Fali ndeko nanga ba warrior boy sa président to bi ka activer mode ka kipa ka kokolo couple ka kipa ka kokolo et puis na litutu.com attitude. Si quoi ba le baté. To tikeli ba ngaka tina ipupa na Niki Barcelone baswana. Na ba analyse biso to sa ba analyse. Donc fallait benga Niki Barcelone. Ai bisaye ozo sa ozo sanga biso. Dans ce côté Bayuma oyo abi ke sila ko benga na film. Pesa ko benga na film to pesa ko tia pembeni na ye. Bayuma bango le ba pelisa ba ko ko lo ba le ko ba mukala le ba mo ba biro ba mukala et puis ki mukala moi moi si tala to le bele mo za mukala muninga no moi et ça c'est est-ce qu'un prophète a roki ko za na likaru un prophète a roki ko za na moninga ya ekobo un prophète mutu tata ya molimo preuve année na mona te moi si mo ba fêter le anniversaire na ebité bande ko botala nga bino bande ko basi parce que fêter la bino ba anniversaire mon retour à Tongo anniversaire mon retour à Poko voilà parce que moi c'est un peu titulaire na garçon wana mususu wana à le vidéo ya moko réveillé ya pasteur réveillé ya pasteur même de avant midi ya prophète de avant midi ba beke chochoa kendi basi wana basala ko ba Eliane basala ko ba Mamichi Bola basala bango nyoso ndenge moko ba nani la peniel voilà dans les peniel lobi na la maman va publier photo de moi on dira où tu go sala kota na joie d'être ipa TV kota s'abonner na yo ya kota na joie d'être ipa TV kota ko sepela kota na joie d'être ipa TV kota ko mona bienvenue sur notre chaîne Jodé Touaïkwa Télévision. Nous allons représenter une émission à l'élo, émission temps réel, où nous allons représenter dans votre humble serviteur. Humble serviteur, nous avons Sego Kapanga, Kapangalogie, les guerriers de la presse. Merci encore une fois à Maman Jodé Touaïkwa, Maman Sociale, la patronne de cette chaîne, et puis Papa Bobo Touaïkwa. Viviane Diasona, ma Viviane, ma salutation, Nayo, na Liboto, ma famille Touaïkwa Mobimba. La marraine Ochichi la marraine n'a pas sanité comme on est sur les conseillers les conseillers principaux Isaac Mbongo Isaac salutations voilà donc l'émission le temps réel tout ça vous ça analyse
Nenge to mesana toujours, nenge to informer Makabino na temps réel toujours. On a Jodette Waïko à télévision. Les lots dans mon côté, je suis avec mon confrère, le doyen Jerry Kobetox, dessin et 7 de la presse. Yende Mnazana Yé, pour développer Naïe par rapport à l'actualité du jour, nous avons les cas Awa, Nambo Kanabiso, Kinshasa, la République démocratique du Congo. Voilà, Jerry Kobetox, bonjour. Bonjour, Mastranga Kala, c'est bon Kapanga Logie. Voilà, bonne santé. Santé Zakimia, santé vraiment, ils sont très pépélés. La ville est calme, le pays est calme. Jerry Kobetox, ça allait toujours battre le code de la presse. Et puis, mort de la presse. Voilà. Petite sœur Nanga Clarisse Plasma, elle babenga ngami respect des disciplines. Voilà. Donc naza on a plateau na yo talaka ko banda musala kala ko matkino le loto non na ba compact le loto ko na ba DSLR voilà. Sans oublier réalisateur oyo réalisateur pe mo ba film belé na joie na kati voilà na kati Eriad donc voilà tout mo ba blogar quoi voilà Eriad Lina le plaisir à dangeter ou bien na musala ça ça la bien le lot où tu es ko zone émission Jerry Kobetox D57 parce que oza confrère ou le bara vérité ou vraiment yo za la rawana obetaka CT place au mabe zali le bara mabe place au malamu zali ndependa ou le bilarango to so ra mingi na banalise parce que oza analyseur oyo quand même ba se pela par rapport à la vérité là yo ni ba le bara la vérité blesse mais c'est la vérité voilà donc c'est ça le lot to ko lobela ba sujet oyo ya ba ndeko na biso ba comédien et puis to ko lobela lisusu sujet ya to ko bana mingi na sujet ya prophète Philippe. Prophète Philippe ou Lelo et Asali quand même et il est pas sali baisse dans internet na habité ba tata biso molimo Lelo baba ko Lelo ni ko sala bango bongo voilà ba luli YouTube to problème ni voilà ngona so ba tezaka ka Denis Lesi nem da sali ke ba prophète musuba ko pengwa problème ba tlo biso bo to Lelo to wana esengwa en tout cas YouTube oye YouTube oye toko suki sabango YouTube lelo to bendi première fois to pengu si pasteur donc biso bata YouTube to pengu si Denis Lesi to memie na YouTube atiki télévision na Enzo No TV aye na YouTube Denis Lesi akomi pasteur warrior Denis Lesi akomi na porte-parole ya Fali président ba warrior ami ba musicien akomi na peso moto ya héritier Watanabe au moins YouTube te pesi papi moma devoir akota kati na biso asala base ya innocent na Gez Mawete est-ce que télé claire ça va makambo wana caméra ni nezaki côté zo filmer innocent côté zo filmer Gez Mawete et puis ba monter ngo kitoko bongo goût ya YouTube lelo to ko pengu ça tala prophète Philippe oyo prophète Philippe ngana zo tuna batata ya molimo basi na église bazalité basser na église bazo tula basser na église bazo buku ba bolongo bazo sambela pona ko luka mabala yo tata ya molimo oyebi pe caractère moko na moko ko sa pe moko baliet mais lelo basala nzambe bakomi kaka baser ba mataka na talon to bazana ba couper mikie ba jipa mikie nde bango ba ko lula bona mwasi wana asa mwana mwasi mo bazane ma asara ba makamuna ke na ba Dubai asa fille moko ya vitesse. Mais je dis que Betonsto, tu l'as dit l'histoire Wana et prophète Philippe très bien. C'est Wana et prophète Philippe Alinga qui est né à Mobile Alinga moi aussi et quand même tu attends que tout le monde est bon parce que tant que tout le monde est prophète ne connaît pas la est-ce qu'un prophète a conquis qu'on a na likang un prophète a conquis qu'on a na moninga ya ekobo un prophète mutu tata ya molimo pour biso ba frère en Christ soki olinga na sœur en Christ azo biso frère ko déranger mona na ngona makambo ya mbetu te boze la titango boko balana eza ekobo wo bo sala bango moko siko ba pasteur ba eko koma na molimo ya mbetu makasi donc bango lisimu na bango nzamba zo compter ngote biso nzamba zo compter sœur wana za mwasi ne tuto benga za mwasi ali likangu na ye moninga na ye ya ekobo ba raison za nini ozo la kagese wana za ba raison zali prévané na mona te mwasi moko ba fêter le anniversaire na ebité ba ndeko botala nga bino ba ndeko basi basi ba fêter le bino ba anniversaire moko tout atongo anniversaire moko tout apoko voilà parce que moi c'est un peu titulaire na ye garçon wana mususu wana à le vidéo il y a moko réveillé il y a pasteur réveillé il y a pasteur même de dagi avant midi il y a prophète de dagi avant midi ba beke chochoa kendi voilà il y a mukolo mobali kolo mwasi
Mais kolanda histoire wana prophète asali cadeau ya Jeep, asali la fille de poster on a biso wana cadeau ya Jeep. Comment est le cadeau on a Jeep on a Jericho Betox. Il a accès à prophète Philippe à Bolima c'est wana quand même. Il y a des détails wana. Ya ngomoni basala nsambe et puis yo mwana mobile ozo beno linga mwana mwasi ozo accès ba bien matériel. Olingo comme ça moto mobimba comme yo. Donc prophète Philippe aza mutu moko c'est que amesana ne ko kaba kabela basi ya bandumba. Mwasi oyo bobalani te oui bolingo za bongo opesa ye cadeau mais mwasi nini? Mwasi ya tonga balokoti na lisano. Mwasi ya tonga balokoti na lisano bokaboli masanga na bar bokaboli si oyo akei mais yo lingo commissaire ya yo basi wana basala kwa ba Eliane basala kwa ba Mamichi Bola basala bango nyoso ndenge moko ba nani la Peniel voilà talenti Peniel lobi na la mama ba publier photo de mo on ira uti ko sala alembi alali na mbeto zwa niveau parce que bilo ba bongo bana basi boko exception soni et puis bilo bana basi boko lula kaka motakala batatala bino molimo pona ni lelo Jericho Betox comment on a ba fille ndenge tozo komona ba base za kobima ba prophète ba pasteur la vidéo la mutakalisation ba biloko moko bongo na ba internet ba réseaux sociaux est-ce que lelo ndenge ba sœur bazo préférer na bango pour ça la ba ikobo pour ça la bêtise na ba sali na nzambe Jericho Betox est-ce que ça vraiment malam pour salir ba sali na nzambe na niveau bon mo sala nzambe aza mutu akoki ko koisama mosala nzambe akoki ko koisama alingi yo mwana mwasi mais eza likambo ya ye na nzambe na ye omoni ata nde bato balobaki ya mukuna sali boye mais veu asinya na nzambe ne toyebi te leo mosusu okomona ye na nzambe na ye nzambe aza na facilité kolimbisa nga na yo toza facilité nzambe alimbisa biso te bana basi bazosala mabe ntango ozobima na mosala ya nzambe ozozwa malédiction epuis oyebi yango ozosala ngo na nko malédiction yango moni ebele bazobala te obima bimana basala nzambe ozwa mpoka ozwa malédiction ekomi bakoma bengo ser à quartier on se retrouvera te libala eza te komi ntina âge ya ménopause o avancé na âge ya ménopause mais ozobala te mpo ani obima na basala nzambe et puis mwana mwasi mpo na nini kaka okende kobima na mibali ya bato mpo na nini lelo affaire yango Jericho Betox to lobela yango to betela yango na c'était affaire oyo ya ba publication ya ba serviteur de Dieu et comme na roi lisano mke to kovanda boye o ba publier mosali na nzambe moko boye na mwa sabato o ba publier pasteur mo prophète mo et surtout ba prophète Jericho Betox ni laisse ça ba stratégie pour yemo pas muto pesa bino stratégie pour yemo pas aya la sala ngo déjà ni laisse ba biso bozo kota moi si na ekobo prophète bo kanga e ba téléphone yo pe kanga téléphone bo cha quelque part déjà ça pesa ngo pour yemo pe asala ngo déjà parce que muto pesa on donne ce qu'on a de laisse après si o asa ki nango le c'est que mo pas les cas nango c'est que to pesa de ni c'est quand même to pesa quand même raison parce que azolo wane ba vérité Alexa ina identité na ye quand même après que ça la hypocrite kasi yango do lobi si de laisse avec identité na sala nani c'est que non consommation sera nzondo mais o lobi a raison parce que après ça qui bango stratégie que botika ko contre ba téléphone na moment ekobo wana za raison parce que mo pas sala ayebi yango makasi moto alobaka makambo ayebi yango mais batata ya molimo bosala biso mabe franchement prophète Philippe ngako nayebi ete bon bato mosusu baza prophète ezaka na église bazala bandimi ebele parceke yo bino bandimi bino bafana kwiti ya mindimi puisque bofandaka na église ya prophète Philippe boloba nini biso tozotala paster te tozotala nde nzambe te bandimi ebele bazwi malédiction na église mondimi omona 7 ans na église mais azofute azofandaka na ndako apana bango ata studio azwaka te mpona nini papa ya bango ya molimo moto na soloka ozwi mabonzo opesi tata ya molimo asangisanga asemeli mwasi ya likango jip alelo sikoyo na vino nzambe aobenir yo yango totala na église akokota ngai mabonzo alanga mama na biso moto adiaka ofrande na dini lelo oyo Jericho Betox bato mingi baza na confusion ya baprophète ya basali na nzambe lelo oyo mingi bato ya poto surtout basere na biso bafrère na biso ya diaspora baleli makambo trop ya komona basali na nzambe ya lokuta bakoya baprophétie ya lokuta bandi kosola na ye baprière ya lokuta pesa mbongo seme boye komona makambo boye depuis abanda na eta biso une année 2 ans seme boye pesa autant tinda autant
et au monde likambo boye yo seme boye solution ezwa kozwa te nyonso wana kaka ba prophète nyonso wana ba prophète lelo bazo détruire ba foyer ya bato ba prophète ebele bazo détruire lelo tozomona to ya ba enfant de la rue etondi na nzela à cause ya ba prophète ba prophétie ya lokuta bato ya bongo gérer comme tox o lelo bazo fingisa komba nzambe ngana yebiso ke ba prophète ya lokuta baza ebele na Congo tala ti mutu kwa Onésime oyebi manga maloba so muko na bimi prison okata Bible to zela akata Bible akata Bible. Comment yo un homme de Dieu tata ya molimo bakangi ndeko na yo tata na yo pe ya molimo o asala ke uta mboka na lipapa akomisi yo moto quelque soit mabe na ye osoka kangela ke makono maternité ko bimisa ba prophète te moninga ko bima pete afongela ko makono bima mais yoka eloko nomi Onésime aloba pour mukulu allez-y comprendre que baza bata bakota na bango na bakop ya mbongo ke mukolo soki muko na bimi prison na ko passo la Bible to luka ya passo la Bible passo la te mais si le lobby ndimi bazaka na église na ye peuple de Dieu bazaka kata libunga comment basala nzambe bokoki kozala na concentrer na Bible te lelo bobungisi bandimi ebele na libunga mpona nini bayebi no bolengulu bobebisi bikila tous les prophètes tous les pasteurs à Congo balebikila babebisi bikila nga alobi likambo ya prophétie onano frère oyo aza moto aza mobali avi na yo te tala kutu famille ezo frene yo tala kutu mwana oyo aza mwana mobali na yo me aza ndoki oza makasi na koloba ngo mais bino moko mpona kotala nanu spiritualité na bino saint esprit akamba bino basi nini bozokotambola na bango mibali nini bokotambola na bango boyebi yango te na kati ya église moto azokwea moyibi alamuki moyibi otie kuluna loboko akwei kuluna alamuki kuluna raison na bango foi ezalaka te foi yango nayebi te foi ya dendo to foi ya ngombe Yesu Masihi azalaki soka akwei mutu akutana mutu achange vie ne mobile basala nzambe bozonga na liloba botika distraction et puis loko nini même c'est évangile de Dieu ezali ngana loba vérité ezali régime oyaki il y a la jeune prophète régime oyaki ezwaki tous les bato basala nzambe bakoma bato ekoti bango na politique tant baye ko comprendre au moins que Denis les abanga la TV $100,000 ekouei bapesi biso to comment otala to kabula ndenge ni ozo comprendre donc régime oyaki aider biso te ekoti basala nzambe na politique yango lelo oyo tokoti lisusu kaka tant tozozonga na masolo wana oyo tozoloba ba serviteur de Dieu tomoni lisusu Denis Lesi na émission concert moko boye apesi toli to apesi toli na l'artiste et musicien Fally Ipupa alobi par rapport à affaire na bango ya Nana Ketchup na ex ya Fally alobi bobo maman to Fally zwa solution trouver solution na foyer na yo parce que ba biso oyo ba prophète Denis Lesi oyo toza lokola mutu toza lokola sardine mutu eza na Maroc nzoto eza donc moi si pour supporter ngai il faut azala makasi azala fort ozomona donc babiloko moko bongo donc prophète Denis Lesi lelo tolo bango aye kopesa quand même image moko na ba prophète bazala ndenge moko bazala ouvert bazala hypocrite te to eza mu pepe nini oyo prophète Denis Lesi kozala hypocrite te lingi ko bateke ko kota makambo o prophète Denis Lesi akoti nango il faut ozala na yo ozala na no sepela na ye un jour ozala na arche de Noé akutaka mutu na arche de Noé azobeta nzembo ya wera parce que na kati arche de Noé alimité ndapanda ko futeleza na kati wana mutu mwa lupanga na beta nzembo ya wera so prophète moi azaka na signaler prophète akota wana kitana Jaguar wanga na ok n'est pas frère Achille mais on le prophète Denis Lesi frère Achille azana ni pa na ye ndali c'est bien oh akata musique poani ouais wabongo na ndeni ce qui t'a approché était ndenge azobeta na église même sur Saint-Esprit na biso ko bongo la wera place na comprendre que ça hypocrite mais quand ça la hypocrite ngi ko ba ko sala makambo le lo sala te akomi pasteur warrior akomi ko sala ba héritier akomi ko sala ba nanke wana alekisi ndeno ate appel sur donc c'est le prophète Denis ko kangama ko akomi ko kangama na ba musicien profane la ça va bien ko kangama na bango mais oh sikoyo ne alekisi mafuta na mai OK na ba répétition tout ça mafuta na mai mais conseil appel si oui même si ngai pour peut-être pas ça Denis Lesi yango boyoki et puis ngape na zana na internet bato bayebi
nga nazaki moto liboso nayebisaki Fally Ipupa abenga Niki Barcelone na telefone aye solola na ye omoni mwasi mosusu babuto opesa ye soki ekoka makasi te akobanda kolotaka yo kaka Niki omoni Niki kotala ye boye si lelo aza na souci ya bolingo ya Fally mais Fally akoma ya bato ya bafana akoma na mwasi na ye oyo ayembaki aboya libala ya mbongo apona na ye Fally Ipupa na ye Niki Barcelone azaki mwasi Fally eloko nini esalaki bakabwana Fally ezali na monsieur fidélité oyo monsieur bato bakotenir nga rigueur solo olo bango lelo preuve anetina Ipupa alobi yango Fally akanga Niki Barcelone na mobali ya producteur imesene moko ya bamusike ozo comprendre donc soki lelo baboyana eza pona eza parcours atika libala ya bato kini siko lelo affrontement lelo penda ntango babi Niki Barcelone a telemi lisusu alobi lelo akotika te ata azopelisa moto azopelisa moto eza ye moko Niki Barcelone d'ailleurs Rambo 1 ezalaki nini lelo makambo ekoma Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 na mitalisation ekoma bongo voilà Niki Barcelone dimaki na babenge Niki Ipupa est-ce que moi je veux kabwana mobali kala na ebité mo rien sur za liloba mona nga moi so bobone ata bobota na ye ça porter comme non ça sensé et là on a déjà créé qui na ebité boni ça pose comme chroniquer souveni pour ba bandaka bo au mona bona parcours vie na nga na bandaka bo ya ba bandaka bo parce que ba biso amana la tête d'internet la site d'internet tant on a ma foute comme matala na ko bossa ne ka bota na Fally il fallait pas se pelater garçon li tout dans fin mon ex moi sinanga boye neni mama bana ngabo akangisi nga alors Fally ndeko nanga ba wari oboyi sa président te bi ka activer mode ka kipa ka kokolo couple ka kipa ka kokolo et puis na litutu.com attitude ici ko ba lo bate to tikeli ba ko ka tina Ipupa na Niki Barcelone baswana na ba analyse biso to sa ba analyse donc Fally benga Niki Barcelone ayebisa ye ozo sala ozokisanga nde soni naza tata ya bana ya mwana te ya bana et puis makambo bastar tolo bango lelo so tokoki kopesa conseil eza na bamusicien mosusu mpe baza na bavie privée na bango oyo peut-être babota na basi ebele oyo esalama mpe bamakambo ebele mais etikala kobima te na baréseaux sociaux d'autre part komona star niveau oyo Fally akomi nango lelo biloko wana moi te eza kosalir mpe réputation eza kosalir Fally Ipupa makasi d'abord ngana ozo tenir makasi rigueur na Niki Barcelone azaki mobali no akala aza tata ya bana na yo mais libanda aza star mais bato ebele bakoti yango mpe bato oyo lelo oyo peut-être balingaka Fally Ipupa te bakoti yango mpo baappuye Niki Barcelone mpo bapelisa kaka moto lelo na citation wana Jericho Betox yo olobaka solo mpo otambolaka na drapeau tolima kopesa bango bapesa conseil lokola nga botika kokota makambo bato bamona na mitakala makambo bato bamona na mitakala mibale baotika na soni bato baokota yango baopelisa moto baotika na soni aza mama bana akoloba ne teke tika osala boye na songeli yo me akoloba ne ozosali nga naza tata bana mpe ayoki ye alors bino bato bokota makambo bato bamona na mitakala bokotika na soni eza sela honte obani ngai nalingana naluka nimero mese Google akanga na Google yango mpe to mpe manano donc kongola komi esika nyonso donc esika kwa kokatela makambo eza awa parke awa tribunal awa tolatala batoge bazuzi ya nzela awa awa moto akufaka te awa eza kopike bakrise na kosambo donc eza soni ya komona star na biso Fally Ipupa niveau lelo baoloba ne na TV bongo epai ya mama ya bana na ye ya kala voilà vie privée na ye ekomi enjeu vie privée ya star ozosala bongo na intention nini aswanisana na kecho na Fally esimba te ekosimba te epuis ozolekana te bozobakenda na kecho bazalaka ndumba eza problème te mwasi wabali te azalaka ndumba dans le passé nyonso epuis na bamango balobaka mwasi soki aza ndumba ezaki ndumba te azosepelisa nde nzoto sikoyo yo koloba nini sikoyo yo ozoloba ke na Barcelone nani kecho bazalaka ndumba tondimi azalaka ndumba kaka ye tolingi ye bongo olobi ona kecho bazalaka mwasi bato kuta boma libala Fally kuta yemba ngoti aboyi ne moto mbongo aponi ne Fally Ipupa na ye omoti kozolekisa bato bazokosa yo surtout mwana mwasi ya poitrine ebele abalaka te na Canada wana mwana mwasi ya poitrine ebele wana abalaka te wana Marie Laure Mwaka luka ta koko moko apredote yo
donc ye pena ko azota te fallait à sa star na biso na za congolaise de azo zo kaka pour akota ba vie azo mbonga bengisa bandeko ndenge bengisa poto na mbonga ya masumu wana ko finga na chaîne na ye na vienne wana so ma belle azaka soki pe couleur mauve soki pe apakola ka ngola muta poto couleur wana na ebité oko sa mwana na film tout donc bango nous bazaka lokola ba fufu de même bango ba ko pelisa moto na faire ngwa ba bisuku to akoma bo engindela bango tango mwana frère abimaki akoma sala ba émission abaki papa na kipakate bo pelisa ki moto biso peut ko pelisa c'est quoi ça toki ko vivre na mboka moko boye okaka biloba loba na internet ba famille ba il y a ba femme na ye ex mama ba na ye na ba fana poto clore na citation au Jericho Betox oi ko loba nini poto si sana no affaire o te bunga se ko loba na baneli susu fali pupa ba warrior et puis na ba warrior pe na otine no message ba warrior ngai soki ezalaki ke na lekala na ba émission na finga fali pupa mais bo luka bo konzembo bo kangisanga banda na bandi koloba bolamu ya fali pupa bandi na bandi kolakisa ba valeur ya ba musicien na biso fali fere na mona warrior te golo moko tatine na mbongo mais deni les akoma ba warrior boza na mbongo bano to yambi na internet na YouTube na skala mingi tawa deni les moi na to yambi na YouTube to yambi na YouTube mais ya président ba warrior c'est ba warrior ba ki pe président ba warrior wa bien mona wala bata deni ça tamta makujos asa kudiangana ya bien za président ba warrior ba wele ko titre na likite ya kanda est-ce que ya bi ba warrior ayi ba warrior te ayi ba warrior te biso dans la ligne na internet ayi ba warrior te alors ngana ayi sa warrior mwino oseke boluka muta fingaka pour défendre cause artiste yango to défendre c'est ça oya lo bon jera zo le la biso te ça les 12 te 12 ezaka na wenge 12 ezaka na quartier la tête voilà j'ai eu que maintenant donc on a fait au prophète Philippe déjà déjà et ça qui rage internet JPK perte JPK perte ça va la raison ça n'est pas JP tant que Aleki a démenti et pas prophète ça va mobile na été Adam Sonaki mais tant qu'on va gagner déjà mobile n'était prophète à mobile n'était donc c'est pas cadeau net ba qui on va gagner ça mobile n'était ba tout na prophète JP na comme na boka mwana mosala prophète allez-y comprendre bimi mushina première fois na prophète à mushina c'est que na pesi évêque Pascal Mukuna raison alenda kiti na suka bazwa lupango ezwa magite lelo mami chibola boluka vina moi so sali prophète bongo tala vie mami chibola lelo zande mami chibola comment la vérité désire ne FCC va passer mbongo na oh Congo faisait de mon atom mais il y a un cop cop ba pesa gete ba lesa gete o tala ti azole ba pesa mbongo na ngai na salir mosala nzambe pona nini ndenge Elena lela na comment régler 4 fois et talibiso okoma na yorobo on est allez-y comprendre que baza Jezabel bandoki basa bongo basala nzambe bokole kanzela na bango te et puis au damsonné au tiki mais bino comment so bango propriété privée voilà moto bobe bisa basolo le prophète Philippe a supporté et puis nena ba mandat na meneza la terre c'est vrai na ndako na bona lo bango te et na YouTube mboka bana na bana na lobi yango makasi prophète Philippe supporté JPK malasi malinga c'est l'église comment yo mosala nzambe osala moninga na oyo ekobo moteur ba du Saint-Esprit voilà ça sens donc a regretté JPK voilà j'ai compétence to mi na suka méthode clo na lisolo oyo il y a artiste et comédienne parce que le lo oyo moto tango epela ki to solo ki yango je crois bien na privé mais le lo komona mama top aza sali na réseaux sociaux par rapport à conseil oyo apesa ki leki na ye SBC la bisalo par rapport à faire na bango na pechanga et lelo et sali ke bakoma ko critiquer mama top bakoma ko loba mabe ya mama top pourquoi mama top a pesa ki si la conseil a lobaki au soit à ce qu'aza contre pechanga et aza pour pechanga aza contre Sila donc bilo mo ya bongo par rapport à ba comédien na biso Jericho Betox il faut rappeler comédien ou le bela rappeler ba comédien affaire o ya Sila na pechanga moto zaka ko pela se ko pela moni alandi ba propos mama top que mama top moi je ne crois pas que
akopesa conseil moya mabe matop aza je crois bien à âge peut-être bakoza ba master mais na ndenge ya lem sur na musala aza ndeko na bango il faut pesa bango conseil au moins les autres en face à ba fanatique nini ba fanatique pe ba yedaka biso voilà ce qui Gérard Salim c'est donc apanga mabe attends ça fanatique na ngoyebi singa pena que Géry yo nem to sala ki mabe mais les autres ba fanatique wana ti ba fanatique lelo ba kangaka ba fanatique ebeba ebongaka ba fanatique yango moni biso to benga bango ba fana quit maman top soko le bagi vérité ce que bino ba obtenir rigueur pourquoi les loko miso ki olobi par rapport à faire oya sila na pechanga ceux qui olobi mabe ya pechanga babakuk ya sila ba tomboki hein so olobi mabe par exemple ya pechanga hein ba fanatique ya pechanga ba tomboki ceux qui olobi mabe ya sila donc c'est que ba fana sila ba tomboki donc confusion comité wana ba fani ko tout tina ba chroniqueuse ba chroniqueur ba tomboki ba comment démarrer pe ba voilà ngai ka musanga mutu ko chroniqueuse les tataki vidéo mo ya serre na biso falon bitodi biloko wana c'est pas bien pourquoi siko yo bon au milieu du village on peut tous ala ngoli souté siko pourquoi on sala bongo on va serre na biso soki mafuta Blandine mafuta azala mwana na ngai ya ngam na format na chronique de l'accès ne basa émission sans tabou faut la xami pende faut que le bêtise bien pour la ma pose makambo na poto so ko ba ko sala émission bongo point na ngana lo bapina makambo mwana otepe na poisa na poana na téléphone atikele Clarisse Plasma yelombe cc so pourquoi ko lo ba bongo tant que bande na biso mbale baza na conflit il faut to bongisa c'est comme affaire à moi la tendance là ça va au bazar la tendance là côté sila au la tendance côté bayuma oyo yabi ke sila ko benga na film pesa ko benga na film to pesa ko tia pembeni na ye bayuma bango le bazo pelisa parce que c'est ko lo ba le bité changa tika ko lo ba te kaka bato baza tout autour na bango baza ko pelisa moto na faire nga benga ba mukala le ba benga ba biro ba mukala et puis ki mukala mwana mwasi tala to le bele mo sa mukala muninga no mwasi et ça c'est ba fille musu bazana musa bango ko beba na beba na kada baninga basi musu sa yina muninga mwasi boye ele wa sala ayeba na te mais bozaka na ebie so et puis nga pe na lo ba biso na bino to azaba chroniqueur na bata théâtre mais si on a chroniqueuse au salaire théâtre ça ba camarade ba chroniqueuse mais ngana kama ba chroniqueuse mususu musala na yeka azape camarade bata théâtre pour ani et puis songi ngana sepelité na titi na falon du bitodi aza serre na ngato zala na mais na sepelité na titi doit parmi bateau ba pelisa moto makasi ngana le bien moi ça là il y a pelisi moto côté ni mais oui na ba dire na soit Alexis position point donc Alexis position c'est gars côté pêchanga ouais soit Alexis tendance point et puis moi j'ai remarqué que na makambo si na même dans finga makasi o mukolo si la botana na YouTube si la abotana na YouTube mukolo mamu bimba boyena boye ndeko na irsil wana o bazo sona na ye asa bébé balati ke pampex bango so baza ba mikolo to boma moto to pekisa o irsil nenga zana si la boyaki ko ya nzonzinga dinana o yakaki nani irsil la kozala c'est quoi ça est-ce que boyo ke mona mindoko na bango mibale banani babimisa ngo ba malanda c'est que moi j'ai vite compris bango moko ba autorité morale entre si la nana ne bazotinda ba malanda na bango babimisa ba audio babimisa ba vérité tout ça moi je condamne Vieux Masumu tout ça Vieux Masumu mitéralisation Vieux Masumu kaki paka yoko ya batateate ba oswana kaki paka ici le changa uti kokota union sacrée la délégation va représenter biso mais oh ils ont les gascons lelo ils ont sali biso pe batateate bino mi bale boneka la TV le bon moto wana on peut pas vivre na scène moko boyo bata théâtre musala moko noble bo finga na ba komo na bino c'est quoi ça nga zo lukana ke pas Vieux Masumu na tuni na soka yebi likambo soka yeba ko te fa yeba comité ya discipline exacte na ANTPC eza soni voilà yango moni jomo bana na TV na bata maboki pe ba yembi ba na union sacrée to pese raison voilà tokomi na suka émission na biso tozoloba kaka par rapport ya ba makambo oyo tozoloka yoka na nzela biso tozosalela ngo analyse
bino bato bozo commenter bino pas temps bozo critiquer bozo finga biso toza au milieu du village toza porter toza contre té toza au milieu du village toza côté silaté toza côté péchanga té tozo lwaka makambo tozo yoka parce que si là jusque là na lobby le mon côté péchanga na lobby té kaka bato tozo yoka bakuku ya sila bazo répondre bato ya péchanga bazo répondre biso tozo ça na analyse tout boma moto biso toza wana bapandisa ngo toza au milieu du village pour na koluka pour la départ d'autres côté ni mabe ezali côté ni malamu ezali pour que tout ça tozo ça makambo nyonso na nzela na yango. Voilà, donc c'est ça. Jerry Kobetox, tu as souka et mot de la fin par rapport à la fanatique, nous avons sur la de partout. Et puis, le numéro de contact, bateau Balinganga, Jerry Kobetox, Bazoyou, Betrément, Basolom, sont en privé, numéro puis vous allez bien. Merci beaucoup, Massalanga Segon Kapanga. Merci beaucoup de Bandego Toubolandi Bisso. En tout cas, là, on a le Banga Souké Zaïba Congolais Tolingan. On dit c'est comme si à la langue de Tokende, et comme on ne peut pas finir Moutou, on finit Congolais. Le Congolais Lingoloba, il y a Yamabe. Ceux qui doivent se comporter bien, doivent se comporter bien dans le milieu politique, dans le milieu musique, dans le milieu art dramatique, théâtre. S'il vous plaît, s'il a dit ça, s'il Péchanga, vous êtes mes sœurs, bon, nous avons beau moto. En tout cas, c'est YouTube, s'il a c'est qui, Nani, Irsil Péchanga, c'est qui, je vois tous les miniatures sont toujours titres, s'il a dit ça, Irsil Péchanga, donc moto n'est qui m'a cassé. Mais c'est YouTube, c'est pour la main, mais bis autres ont regretté Moussa les Obéba. Donc bon, mais ça. Et puis pasteur prophète Philippe, allez-y comprendre que Bimino Mouchina, donc supporter mon numéro c'est plus 943 90 36 30 165. Olingo bengango finga na privé. Toutes les informations bien ngende ko nga lobby. Benganga et ko sala bien. Sur le moninga lobby mabe, ko supporter nga. Nga senga bolimbicité, nazaki na kuti na plateau té. Donc bon supporter nga pa na vérité na lobby. Merci beaucoup mon confrère Jerry Kobetox, nous disposer du temps. Tout le monde a voilà, Lina. Donc, bon gars, quoi. Merci beaucoup. On a qui de partout dans la quoi. Télévision, tout le monde qui bongo affaire. Il y a des prophètes et tout le monde qui sous et affaire. Il y a des artistes et comédiennes. Il y a des sujets du jour. Il y a émission. Il y a le temps réel. Merci à Montréal. Et Renade Linar qui est derrière la caméra. Merci à Maman Jolette Waïkwa, la patronne de cette chaîne, Maman Sociale, Maman Mouté, Maman Lamou. Merci beaucoup. Merci Nabino Sobolanda qui sont de partout. Merci à Papa Bobo Waïkwa. Merci à Viviane Diasonama. Diasonama et Viviane. Viviane Diasonama. Vraiment, les qui m'ont conduit vraiment. Salutation à yo. Et puis, na petit tout n'a palais. Salutation na bango. Voilà donc, bon continuer à s'abonner. Merci encore une fois. Na conseil na biso Isaac Mbongo ya ba Isaac si Zidane Lobota boa bino ne so ba Jean je te vois ko télévision bambote na bino ngai na bino tokutani bongo na prochain numéro bye kota na joie d'être Iba TV kota s'abonner na yo ya kota na joie d'être Iba TV kota ko sepela kota na joie d'être Iba TV kota ko mona bagage ezali awa ezali